Parce que ils quittent même na moi si. Pour ils quittent soit même si suppose na basi soit za soit uchi kobota kupusa mona na koganga na ils ont dit loko mo ikata na mutu kuna mona msufu ba landele pa psychiatre moko fa landele pa mutu soit mutu moko fa landela to ebita msu makamso so kwa mimi mona mutazana normal nzoka mutazana su normal ti. Voilà, na landi très bien na bandeli awa olobi lo moko olobi lelo so ba publier Mai Kalamba Mutakala. Batu ba mona normal. D'un côté, tout le bateau est normal, mais d'autre part, un frère, tout le monde a photo Mai Kalamba Mutakala na internet. Est-ce que tout a eu comme on médité un mot? Kasi tolo ba la façon que ya bia sana makambo aye. Po to bika biloko esaka somo yango anati. En tout cas, papier et quand ça ba bon ce que a frère Mai Kalamba. Après. On peut tirer no ka boy Mai kazana mo bala ko bala na epo. Malgré l'infidélité, so même film sous l'infidélité, mais qui n'était pas ça remplace mega check en anda. Donc, je crois que maman la banque vraiment face à une bonne conseillère pour sa fille, parce que au moins ils sont au moins au bali, so que so refléter au sala makamo bo eza bien té. Mimi batala papa te batala maman surtout ba basi. Bataka maman no edika que maman no la kisa que boité. Maman c'est que maman zo qui aime sous tante. Ya ko vendre ça moi ne ko va qui t'a préparé peignel te loba ko ba biki ba bala kasa ki mona mki ko ba kasa ki mki États-Unis pesa mboka te ba ba ça ba mariage forcé c'est ka sepela ki ba bala pa mai so mutabetinga mo sinzo peut ah il fait tabetinga mo sinzo moi ba tna loba no ko na biki azala nae no beto mo sinzo ah business mbembo betinga mo sinzo tanya mabedi betinga mo sinzo. Ngai na lingana vita vraiment ba conflit. J'évite beaucoup et surtout en matière d'homme, j'évite beaucoup ba conflit. Na ko ngena zabu. Ce coup na zana mobali o na zana mobali na pesa exemple. Na na mobali ba camarade na ba yebi. Po na na ba camarade na ngo ba yebi ngane na fonctionnaire. So ka mobali na nga na linta ka fi moko bo nga na yebi. En tout cas dans zone de soute. So ka na zana mobali so ka fi na mobali na nga na kaka. Alingi ka film o nga na yebi en tout cas na kozongele lisuki po ngai na tika chama ko la samba na nga na TV muto azi mobali na nga te sana soki bango balingana azana mobali balingana balingana babana bango eza problème te aruna n'a rien à voir na relation na mobali vrai ou faux ndenge mangamba liste bimaki awa o ba sa charge à carré vrai ou faux Lorette aruna na mbio lelo awa parmi les charges à Karine, vrai ou faux? L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonsoir, bonjour. Nous sommes bel et bien sur votre site www.africaelengi.tv.
Elengi TV, mesdames et messieurs. Quant à moi, je vous demanderai tout simplement de rester hyper connectés en même temps sur nos antennes. Aujourd'hui, comme d'hab, cette émission est bel et bien présentée comme ça par votre humble serviteur, Michael Okamba. 3 fois Nzambe, 3 fois Mosukisi, le Terminator. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de Nani sur mon plateau. Tout le monde est là. Yambalobaka. Nzambaza bien, Nzambaza malam. Les tozokutana vivante vivant. Nzambandu ke belé pe oyo. Batika pe biso. Biso les tozokutana ka foto kumisaka Nzambe. Elle s'appelle Aruna, mère chef Lorette. Oyo, Tozio Amé déjà l'élo na plateau na biso et Afrique Elengi TV. Mais avant tout, j'aimerais dire un grand merci na bandeko tout au prêter biso vraiment matoi et surtout na ba partenaire union surtout Afrique Elengi TV. Boebi Marambo Eza à la toile, Marambo ya Peniel avec Mike Kalambai. Nous sommes sans ignorer encore une fois Makambo Oebikoleka entre affrontements, je dirais. Il y a Mimi Chikeva, Bobo Chibambalo, Nande Koya Fali, Tina Ipopa, voilà, Oyo, Autipeko Pekisa, Mimi Chikeva, il fallait qu'il y ait un télévision. Tout ça, moi, analyse par rapport à Marambo. Et puis, Motonambi Awa, Balobi, Aruna Nanaebela qui est Marambo ya télévision ya kuganga te ya kolobate ya mibalite surtout mais le komi ozi mobalo yene na télévision auna komi na yemo sinzo ko botela mibala bato to solo la kasa na eba makambo na ete na bien voilà Aruna bon. Ouais, bonjour Mike Lokamba, c'est vraiment un plaisir et on a koleka na Afrique Elengi TV. Merci na ba abonné nyonso, merci penayo mlingo accordenga. Ko ya na plateau na yo bien sûr. Donc ba question ezara yo. Ma réponse est voilà, parlons d'abord avant tout quand tu as vraiment dans la vie il y a ma solo nabiso le problème de Mike Kalambai et bon, moi c'est déjà Tobin sa femme était ex nae Peniel to tali na ba stati na ba internet Peniel a parvenu kolobaki azoya Kinshasa na maman na bango uniquement pour na a publier ba photo nu ya Mike Kalambai ou ya bien comment ta femme. Est-ce que ce vocabulaire mobile il fait comme un bras de fer? Est-ce que c'est vraiment important? Bah moi je crois que dès une question on a ceux qui ont publié Mike bah photo ya Mike ni bah nous savons que vous avez moins sans mobile pays qui femme légitime jusqu'à preuve contraire non jugement par Kati dossier n'a pas divorce de bah non moins sans mobile. Bah attends ma photo à Mike mis à nu. Oh Mike a sali voilà là qui a sali qui boit ça qui ronfle nyo ça republier. Je crois que va trouver normal parce que bazaki moi semble bazako là lambe tout moko bazaki nda ko bazo partager vie commune place moko. C'est tout à fait normal. Mais après qu'on publie ba photo ana elle va gagner quoi? C'est ça le problème. Parce que jusqu'à maintenant azo continue que toujours ko publier ba biblio on azo publier wana na Instagram na azo comment donc et changer ni parce que mobile leur répondre té pour moi nazo mona que ça ba kara mobile no artiste seulement ba ka ki para kokolo peut-être ba kara on les qui tellement des grands makasi et PC trouble peu on m'a comme ça ça linga ba chaoka mais ce moi que ça makamo boy boto répondre na toto qui pote en tout cas peut ça quand le kana bimselo mo ba suka peut-être par rapport à l'eau qu'on a on est ça là que et par rapport à l'eau qu'on est ça que doit réagir ben moi je crois que dans ndenge pena une sage femme bâtit sa maison entendez batu bazo boya que non bino bozaka nanda ko na te boy mambole kaka kuna te je crois que c'est la meilleure manière c'est parce que ça qui moi ça me sait nzambe tant moi ça me sait nzambe Mike Mbela nzambe édifier peuple de Dieu les ana bateau ba bongo la bitema les ana bateau yo bien que mutu nyoso la chara a toujours été faible mutu nyoso ça na ba défaut na to ba ta ba pasteur au baté arabiso baza na ba défaut na bon pe ba na ba qualité ba kweyaka comme pe banza ba relever bango lisusu donc maika ko ça na moment robo msusu nzoto et sedaki aza mutu donc akwa ko arranger ko ba kweyaka za nzoto za musuni binzeto za musuni
Voilà, l'air c'est là qui on a monté que ça apparemment ça comme habitude na bango ba pasteur na biso ba pasteur congolais ba musicien chrétien na biso tout temps na biso ba kombo na bango te oyo ba sala ba makambo wana ozo monté apparemment ça comportement na bango mais ba batama na sima loyembo na sima ya Bible ceci cela Bible là ma pe quand même comportement ça nga so na lo ba bongo za lo ba na contexte parce que ya lingi to ken ya lingeza la bongo comme a lingeza la bongo on to ken kana ninga parce que na micho ta bobi ke Mike mo so pas déjà bazo finga Mike bazo finga déjà ndumba e boina bo alors fato ken kana ninga batu o batu ba lingela ata soka koyaki le omoni koza la mwasi andako ezana valeur moko boye ba makango na ba koza na bango na lobite ke fama kaza makana ba makango ba koza kana neti mwasi wana kati andako bon azanyo te na wana na yebite so kaza na bongala na moni na likante je peux pas affirmer quelque chose qui na monate mais bato mobali so kaza makango yoza mwasi za kana ndako yoko fo luka o garder place po ba dongolo miso ba libandana bazo luka yo kende po bango bakota po ero kende siko parce que nandimi te ke okutana mobali o aza fidèle tozo nazo ko pousser mibali na infidélité te mais ça juste que makamso ça makamta ko lekaka na télé copie parce que zo kitsa même na mwasi po zo kitsa e soit msu supo na ibasi so za kaswa uchi ko bota ko poussa mona na ko gangana ils ont dit loko mo ikatana na mutu kuna mona msu fo balandele pa psychiatre moko fo lande pa mutu soit mutu moko fo landela e to ebita msu makamso zo ko mami mona mutazana normal nzoka mutazana su normal te voilà na landio très bien na ibandeli awa olobi lo moko olobi lelo so ba publier Mike Kalamba Mutakala batu ba mona on normal. D'un côté, tout le bâtiment est normal, mais d'autre part, bâtiment est mabé. Un frère, tout le monde a photo Mike Kalamba, Mutakala na internet. Est-ce que tout a eu comme on a édité un monde? Kasi tolo ba la façon que ya bia sana makambo aye. Po to bika biloko esaka somo yango anati. En tout cas, papier et gang ça bat bon ce que frère Mike Kalamba. Sois sincère. Yana le biboy. Po biloko ezaka ke c'est step ne ya una mona onje le ka nyonsa. Po na so mona loko wa ko publier mobile na été. Po comme bazo traiter d'infidèle, c'est qu'il y a ça na ba photo. Ou bien ça pour normalement ngande ce que jusqu'à là normalement loko o ya ko publier to mukile ko ga mais ba tu ba oganga na bango te. Po so ka pineti venant d'une autre personne ba oganga. Mais neti moi si na ezaka neti par exemple yo balozana mo sonda mo sina publier mo sonda ba te so ba yebi. Baba ki c'est normal ça na ba photo mo bene po bazara ndako moko balala ka bala mukaka donc c'est normal na délire mo be po so bene ndako ko camper mo bene photo donc c'est bleu moko c'est normal na zo mona ndelo ko pime on to c'est laquelle ko o ya ko akubwaka ngo comme ça tout ça mais ce qui jusqu'à là en tout cas ngamo na lukana ba no zo réaliser na ba no raisonner lo nini o ya ko publier o mukile ko ganga jusqu'à là na o mona te qui est important que bien que défaut ya mutu bo mesali na ye l'air moi c'est ba balani mutu na mutu ba mesana rasi wa yebi ba qualité mobile nanga o pa yebi ba défaut mobile ndenge moko na moi c'est bien mobile. Est-ce que c'est important na ba déclaration Mike Kalamba ya sala loba ke moi si wana ayebi ko lambate ceci cela est-ce que c'est vraiment digne ya ko lobango vraiment ba to ba comprendre que moi si anda ko yebi ko lambate bon nga mutu asaki pe mais je te pona lobaki ay bolamba te mais azo comportement ya maman na bango église ko to ezala na États-Unis wana ba bango nde bango bandimi tout poids. Bon ça va tout déjà bazo comprendre que ceux qui ba rumeur te makamo ba solo bongo zo tambola quelque part c'est kaza mabe c'est quelque part to ko lobaki eza mabe c'est que Mike Kalamba lingaki par nabi beauté ou par complexe l'air déjà webi mutama mabe par comportement ndeni no chena ndako Mike alingaki ayebaki te kama be par comportement je crois que Mike alingaki na bolingo et pas alingaki Mike ba bango mo ye moi c'est la porte d'entrée peut-être na ba bloco zo sala seconde des portes d'entrée de ça qui diable peut-être à kota pour nzela mo bo fuma be peut-être après on regretter mais peut-être déjà tard alors comme les gens nous héros boy je préfère encore à se ressaisir ce qu'on boit un mobile na luka moi soit boy lambel mais na réseaux société aya na réseaux société aya na nguna réseaux société abanda ko lobaka o na ko sala boye o boye o soit église na alandi comportement ngande ko lamba te peut-être tu va lobi bongo poye pa yaki ko loba maba mobile alors ba pourquoi ba bombo ya ye
Ce qui a eu bombi ba mesena na olamba te mutatikala ko lekate peut-être aloba na TV que non pourquoi mande ko lamba te bio sala ko sabe ba salité na pesa ki caché tango ye aye ko étaler ya mobali yango pe batu ba bimi o ba kompe ko étaler mais na nyonso wana na kumu to kumu na abatu ba komi ko draguer batu ba komi ko draguer malgré zo sala ba capture wana zo tchaka na ni batu ba komi draguer pour ozo perdre place numéro ya première dame ozala ki pour ça ba lingone tina minchu ba mutom so ko ibatu ba benga banka ko goûter na biloko ezaka ba interdit muso ya ka moi ça Mike on a bona ki ka ko goûter na yo ka non après ce après ya mono ka tunu ka niti moi senso atiki na après pour tika no ka boy Mike azane mo bala ko bala na epo malgré infidélité so ba msu fi mususu ko infidélité Mike ne tete ça rempo ça Mike cheka na ndako voilà donc je crois que maman na bango vraiment face à une bonne conseillère pour sa fille parce que au moins so moi no bali so que zo refléter au sala makamo bo eza bien te mi batala papa te batala maman surtout ba basi bataka maman no edika que te maman na la kisa que boete maman so que maman zo ki aime sous tante ya ko 20 mois ko maman zo ki ta ko préparer peniel te to loba ko ba biki ba balaka za ki mona muki ko ba balaka za ki mona muki mais États-Unis pesa mboka te ba ça ba mariage forcé c'est ka sepela ki babala et pas Mike parce que ça to eza na mbushima itene babalaki pe na kana ngate babalaki na États-Unis na mboka oya loi na mboka medo kuna muto eko sali kamne za consentement na yo moko ozo sala webi keno na lingi Mike na balai Mike ayo balanga je crois que côté na maman bango mekano ko jouer vraiment rôle moko ya une bonne mère pour sa fille ameka ko benda na moi ne mpe matoi bien que déjà eza tard pona ba salité musu déjà comme lo bana mincho ba comme ko finga Mike obi kaka na bato ebele o Mike a édifié na nzembu na ye na banzembu na ye a édifié bato ebele lelo peut-être ba ame bébé baza perdu hein ngaki anticiper mo rapide na question nanga na makambo ekomeli Mike Kalambai ekitisi ou bien ematisi ekitisi mobali moi si mutakiti mobali donc moi c'est mutakiti mobali moi ça kiti mobali donc ba ndimi tout bien ba fidèle ya belle mélodie ya Mike Kalambai ba kimi te ba fidèle tu okite ba okima na bango te yebisanga lelo Alpha Luka ute ko sala pasteur Alpha Luka wa Afrique du Sud asala kinini oya muto ana kufa kimbiange muto ana kufi lisusu pa ucho kufa sko ya kufi pena ya to akufi au section yesu yete to Luka ki Alpha Luka na Afrique du Akimaki na Sabino na sala une émission te to sa ba image kala mingta oui Alpha Luka aseku saki muto batu basela ba challenge partout dans le monde basala ngotina ba poto nga nazo tala batu ba mindele bazo sa challenge wana ya muto akufi asekwe est-ce que ba membre église à Alpha Luka wana ba kete tel bon te ngaso na vana na église wana ebike peut-être grâce à prière à mutu wana ya onde sala ki musana na sala comme suna avancer bena zana promo ya ko bota prière mutu ande sala ki na bota okansi so ba bika sekuse mutu lokutanga na olongo église po sekuse mutu ngonza mamba lokuta Mike batu oyo batu basala ki à travers banzembo Mike o édifier ba couple o édifier pe batu pe boye ba jeune belé batu belé o ba édifier mutazana na ba kamoro ya malade azana kamoro ya déception azana kamoro ba likamoro ba komaka na suka partir ka nzembo Mike ayokango nzamba visiter par rapport nyoka si mutana ko boya ko musique ya Mike pona moi ça public wana za suko batu misusu o bayaka peut-être bato balingaki ba ya ana yoka no banzembo Mike tonga yoka Mike ona zoka banzembo no cancel okola ye pasa musenze mtoka yebo abai mais bato on nzamba sela ba à travers banzembo Mike si lelo je pense pas que bato ana ba tika mampo Mike za mutuka neti bango mais ba olanda likabo o eza na kacha Mike yango bango ba olanda yango wana bato bazolanda merci vraiment na ba précision autour salel biso awa Laurette Saruna mère chef mais nous continuons toujours cette émission et puis c'est maintenant question de curiosité à quand Aruna tu dis que ya ezala mokano nzambe balobi ba internet balingi libala te ile libala ba betu mobile mbata tikana sana succès na tikana satana oui la nga bata banda ko we est-ce que Aruna on pensera pas quand même comme moi si andako papa mwana ulelisa alelisa basani mwana pe mwazo lelisa basani andako kuna bon ça osala moi si ya libala honorer quand même baboti non bon pensa ngote na pensa ngote pourquoi na za moi si batu sikoyo ngane ko moi le monde internet na lingate quoi comme bien que vie privée vraiment ils allaient pénal société parce que vous avez déjà exposé à tout
mais faut pas bailler ba kineti nga na âge na on a osanga quand même mototé projet on a to sala parce que na ko ya na projet na ngai te o to na ngona ko lo bango na TV awa po ndoki mo boya okangela nga projet na ngai po bato ba ota so ba ndoki ka baza ba ota biso ba doki banganga bato misala mabe bato ba occultiste bato nyoso ba bia sens nyoso ya mabe ya monde occulte ba ota biso ngana ko na projet na ngobe na ko na likam na nga kene o lo ba faut pas avoir surprise bazela raka na sala na internet jo wa kuna obala et yaka na net pour inviter ka babino ba Mike bozala batu nyoso ba Shadrack bozala batu nyoso oyo baza na internet en tout cas no inviter mo ba auto solar na bango bien na obengisa bango ba roya donc on a zali bala te na mwasi bon bien que basi nyoso tout ende ba benga ma po ba balana parce que bizana basi nyoso tout ende ba bala mais ngana zasko parmi basi wana te ngana parmi basi ba benga po na bala alors ba ozela ka ba romona. Est-ce que c'est vrai aussi que par rapport à Nandingo Oumela Internet, bah Mistanayo, bah concert nayo, est-ce que déjà Aruna Kutana na makao ou na lo basiko tout ba utalanga. Est-ce que bah beta ou dia mosinzo bando bandi musala na internet non na internet déjà nous allons sincère. Autant à comboter. Autant à comboter. Je suis sincère avec tout le monde. Moi, à l'internet, je me tombe dans mon sinzo. Peut-être, on a autant à combo ya bateau, on a zana bango. So, je me tombe mon sinzo, peut-être, il fait tabet mon sinzo. Moi, je vais te bano. Pour ne habiter, nazala anaye. Nous mettons mon sinzo, business. Mbembo, abetinga mon sinzo. Tanya mabedi. Betinga mosinzo nano ebina nte ya malema lembe ya zo tanga pe bato basala me ebika te bato na otanga oza ke bato bazana mibali na bango pe confirmer na yebi ki tel azana mobali kingani tel azana mobali kingani tel azana mobali kingani parce mama ezala kaka boisi sikoyo no babetanga te babetanga na mosinzo te naza pe na mutu te na neto abesinga mosinzo azate donc parmi ba vrai ayo otangi awa tabeta mosinzo azate voilà et ça l'a bien et qui ne peut pas bon tina suka pour ezalaka après 2-3 ans secret mo ebimi on note il est vraiment oui net mutoka Yvette so na so que ça fait presque 20 ans to ben na Yvette parce que mutabon là ba makamne ka beta mosinzo te mutoka ba kama pourquoi pour na bien 20 ans to ben to ba amike il y a ba 5 ans on comprendre to ben il y a ba 5 ans na 5 ans to semble na kodim il y a ba Yvette l'église na bango grande sœur il y a ba Yvette il y a Bibiche que je salue Kalombo monitrice na biso e kodim parce que ngana zo baptême l'église ba Yvette siko bat na za bango wana tana to ebani kan internet oui et to ebani kun internet te to ebani na sima Yvette parce que c'est l'ami à Yvette. Ma bête. Oui. Business te bene pe na cadre musala to si familial. Business kala na pesi moto. Makila pe kutana et tout. Batolo wana sko goya kan. Voilà, et ça linga bien les autres témoigner ba relation na yo envers ba concert na ou bien ba camarade na yo ba vrai yo. Aux en a aucun problème na bango et puis voilà. Mais na félicité et puis na CP na bango, ba na comportement bien. Dès tout tangi nani 20 ans. Ça linga très bien. Ceux qui bango ba beta mo sinzoté. C'est que et pas na yo peut-être même tout ça là mais au ko batna na télévision yo beta quand même mosinzo te no beta mosinzo c'est mibali na beta ba pe mosinzo te là c'est pour ba otala biswa yo bi malamu na bango même c'est bango koto bazali e ba yimaka na batna bien batna na so mosinzo to sola tête comme mobali mosinzo te papa pe na ide kuto no beta no ba mosinzo ba no ndeni na sana ida na fi mosinzo te pa na lia bloga baninga te na lia ro yanga ah bon ouais Oliaka oyayo c'est bien dit mais olobe oliaka oyayo ndenge ni liso na liso c'est sauter et qui est pas ya Cynthia Kapache relation ni nous en na masananga na pesembote Fabi o c'est gani c'est question continue question non continue nati ka so qui déranger non sois libre c'est ton émission quand même posez non je peux ouais tu peux voilà oza fia mosinzo te mais lisu na yo eki na sani ya moninga ya ngambu kuna osalaki yango mpona aza ami na proche te
au monique eza na ngelo ka musika na beta oh ndeke so beta ndeke ezui oh c'est kaka pour m'envoler ba non no sense le coutard purement fausse maramboloba moi ni on a pas mbaté na moni façon dont au sekia wa je refléter quand même c'est lui qui c'est ça qui ça même pas non le bon parce que ngai na lingana éviter vraiment ba conflit j'évite beaucoup et surtout en matière d'homme hein, j'évite beaucoup ba conflit mako na zabwe so écoute nazana mobali o nazana mobali na pesa exemple nana mobali ba camarade na ba ebi po nana ba camarade nango ba yebi ngande na fonctionnaire soka mobile nanga na linta ka fi moko bo onga na yebi en tout cas na zonge souté soka na zana mobile so mi ka fi na mobile nanga na kaka alingi ka fi moko bo onga na yebi en tout cas na kozongi le souté muto so tanga otangi kombo moi j'ai pas de problème avec elle tu na relation na nous on na Fabien de Bilto na Pisiemboti acteur principal oh là là okende na ni nango ya mosinzo ngo keno pas Fabien même Fabien ngo sika ko ta l'émission o ya ko seka ka mais ay bo betanis ya zuya yo pe zuya non c'est faux arrêtez de dire ça comment ça va c'est faux parce que na lobango déjà lisola Fabien oh même l'émission ya ba Ken je parle tellement bon na loba sous une dernière fois l'émission pour peut-être éclaircissement pour la batum sous na lobby yango ya kolobeza bien mais il faut que tika ndé voilà to tuna te soko tika te to tuna mon Dieu je n'ai jamais eu de relation avec Fabien talanga Fabien voilà mutunanga Debilto oh là là bon comme ça mutune c'est quoi mutuna solo te pose qui vrai na e te so za qui vrai na e mutakati ya tongo te so za qui vrai na e o moni question oh on posa ngote po so qui vrai na anga expliquer yo comment to yebani Fabien ayebani na copine nanga Chimène Yombo que je salue donc c'est ma copine nde bazaki na relation bayebanaki na Fabien de Bilto ngana na uchiko banda internet na koloba likambo o za na ebité quantum fona loba ngana na internet bato bapesinga na chance te ne oye fimo boye bana ote mais faut to loba ngwa ebi kele oyaka bapesa chance te bapesinga kendaka pa ya natanga Freddy s'il vous plaît ozoya na Freddy faut to loba mamweza vérité kenda pa Freddy na Kleboa bapesa chance te dis-moi biso tellement to mutema ya bien na moi que Aruna aza fia makambo mère chef to pesa chance quand même donc voilà continue merci OK na iba bapesinga chance te camarade nanga tabi master nanga ubani msa internet foza na mabatu obwa kaka wana Chimène Yombo wana site nini wana na te na 2K Congo News nde na bwaka Fabien de Bilto achanga contact na Fabien de Bilto abi ata Fabien de Bilto amutu nanga mais na cho quoi Chimène c'est une sœur pour moi to sola na Fabien bisinga OK na bwaka pe na émission na tindele lien atali na epeli yango fimo baye banete mais Fabien na moi boye akabelanga mbongo $300 mobala batakabela mbongo 300 mobali ya camarade nanga azaki relation na camarade pesi mbongo wala so ebite ke bimana Cynthia papa mwana ye batu ya TVT na yebaki nanga batu tinzamba likolo zoka na yebi nanga tenga lingi batu bachanga na ba polémique mbongo noka basia OK na tubana lingi en tout cas batu babisanga na polémique o Fabien yebana ba fille bele so ngo bando kolanda seke bolanda na ba fille nyo sur internet to ba yebani pona ko éviter ba polémique na ko bando tanga ba komate po yebana ba fille presque net. Vous comprenez? Voilà, tout mettre en fin, au rôle banini na bato bazolo baki yo beti musinzo kuna ba beti ope musinzo yo mobali mo zala ne pe ba boto la ki yo déjà na bosani kombo au rôle banini te pona bato ba lo ba bongo c'est purement faux fausse rumeur eza likambo lokuta parce que na loba on na relobi yango Fabien de Bilto aza relation il y a une copine à moi nde achanga en contact naye pona bwaki na émission pesinga pembo Fabien mitaza mutu alingaka libanga mutu bayembelaka so kutu balandi nzembo bayembela pa Fabrigas bango na kutu libanga na ya copine nanga na bakangisa ngo balandisa mutu kutu otangi mwasi ne batika na bango ko sangisa bango peut-être so bataka bango na nzembo na zaka pena fi oyo mais bazaka bayembi nzembo ya ye Fabien baye ko tcha libanga copine nanga ya na Chimène Yombo na ye baye pona ye. Et puis voilà, ngai ndezana, ce que mutako mutazu mobile nanga c'est faux
pour ngai na tika jamais ko la sambel na na TV mutu azu mobile na ngate na okaka ba rumeur ezaka ba tu na internet ba linko tshaba ba polémique mo bozanga mutu na makolo soki bango ba lingana azana mobile ba lingana ba bana bango eza problème te. Aruna n'a rien à voir na relation na mobile na yebi pe mobile ngote o bazana ye et puis na pe na poso e baté pour étaler ngapete sa vie na ye. Elle a sa vie, moi je m'avais c'est pas mon ami na ko bana ko ata soki alingana mutu o par exemple ngana yebene comme c'est pas mon ami na mona mo sinzo te pour to ba kamate mo sinzo zaka mutu botambola même si ba comprendre mo sinzo te za mutu botambo na ye alingi mobile na yo ande mo mais mutu mo bazaka na musika et puis fi no ta keni ne mo bebe wa betinga mo sinzo faux ça folle. Donc c'est purement c'est ma ligne na ye mobile na yo mobile na ye pe mobile la ligne na yebi na nga makam na bango te quand de bazo la nga ba question na baté pourquoi bazo la nga ba question na c'est juste pour na ko susciter peut-être polémique ko susciter mo le comment boy moi j'ai rien à faire. Vous avez rien à faire, je pense que déjà va comprendre tout ce qu'on a des petites questions là tika rapide vous en a relation ni héritier pour on a une formée question moi bien on héritier Watanabe. Non, héritier Watanabe, toi, on a une bonne relation, hein? Des bonnes relations dans le sens qu'il y a un journaliste, il y a un artiste et musicien. Tout comme on a air mon corps, il a beaucoup de respect envers moi, déjà. Donc c'est ça. Merci de la réponse Nayo et permettre à ce qu'on a se déchaîner. Ah, Mike Lokamba, mon succès. Oeba héritier nanzela nini nanzela ya motu bien yo morobo ou bien héritier lukayo ba camarade notre batala oeba héritier ndeni. En tout cas naebi héritier nanzela ya vie na Francis Molenga nanzela karinité te ko tchanga polémique te parle sans polémique naza pe sans polémique te atate eza réponse te OK naebi nanzela ya vie na Francis Molenga c'est que Karine OK Francis Molenga nzoko Simbote vient en France Molenga baye bandi batu bayebi yende mtachanga contact na Héritier Watanabe. Voilà tous les qui na biso siko. Si on a la question moko ya suka, c'est par vrai ou faux. C'est ça faux, au type biga faux, c'est ça vrai. Vrai ou faux, ndenge mangamba liste bimaki awa. Oh baza charge à Karine. Vrai ou faux, Lorette Aruna na yambi lelo awa. Oza parmi pe ba charge à Karine. Vrai ou faux? On de la polémique, hein? Au gagnani. C'est pas la vie vraie, bien faux. Au gagnani. Qu'est-ce que tu gagnes par là? Non, question de mérite. Charge il faut expliquer. Question non. Mike Lokamba, il faut pas qu'on. Est-ce que non. La question est simple. Question est simple. Ne me pousse pas à répondre à une question que je n'ai pas bien maîtrisée. Il faut que charge n'est par rapport à quoi? Mais il faut que charge par rapport à quoi? Par exemple. Oui ou non, vrai ou faux? Il faut faire une explication charge en matière ya nini. Faut na yeba. Bon on répondre à vrai ou faux na yebi. Tes charges en matière de quoi? En matière de quoi on a des charges na? So répondre aux questions on a comme vous laisser on a tous les cannabis. Les étudiants doivent formuler question mais faut tout nanga que Aruna aux ali charge ya Karine en matière peut-être yom tayo na net. Vous comprendre? Dans le bano, oui, il y a un net ou bien charge à Karine peut-être en matière de l'euro. Mais est-ce que la charge n'est pas charge en one? Tellement au comique où il débat pas comprendre ma camonayo. Est-ce que vous avez charge à Karine en matière à nini? Te ngalo lo bate yo nem faut question za yo ngaba ki ba question za yo ba dérange to tika na biso to tika po yo ndo ko kina to tika na biso te to tiki nga tu ni question bien te o kokite na kokite te o kokite voilà là ma plateau on va so répondre voilà à Lorette Aruna concert na yo ami na yo na je sais pas camarade na yo asala pe belé pour na bino asunga bino Karine Aïda Bino et des ans à makambe belé temps financier dans le makambe belé est-ce que lelo ndenge bat pazolo bakeno yene moto asala pobo sala est-ce vrai ou faux o ça ko tous années sani a pistona bino a fula bino nga fula ngandeni nga na fula ngamo alisa bino atambusa bino yo moko Te Mike Lokamba, yo moko tu oses poser question. Non. Je suis pas ingrate déjà. Là je suis pas ingrate. Muto alesanga.
jamais na oleka na TV pour na wanga na kolie so aliesanga po ata na wanga ni biloko ne ganga album nanga mais ça pas yango na lobi muto aliesanga ai muto a selanga soki nini na yebike makambo nyonso nga na sa na internet atu invité boy na sala on a ba propre effort nanga o lobi bien yo moko ke na yaki ba pesa nga vraiment chance te o lobi ngo yo moko mais j'ai de relation avec Karine, c'est une sœur to yebani na biso ngana Karine ngate ba sangsanga ba question na nga internet po ngana ye relation so ko yebani za internet te ngana to yebani hors internet pe to yebe ya lelo te kala ba 2010 azao sa internet te ngapela sa internet te to zo fouté la lupango moko na ba appartement na papa Hervé Ferregola ayebi lupango wana na Bovan pesa ki lupango ekenda sango bato sango kani banda ovanda nende sika to yebana ngana ye donc ngana linga ba question na ba sanctionner internet parce que ngana eza relation ya internet te na yebi internet te na yebi hors internet pe to yebani bien esika to zaki na lupango na biso wana place to bani fula quand même. Bon, c'est pas foulenga ça peut problème te hein. Ozo répondre na ba doute. C'est pas foulanga non. Yondo zo luka doute ya. So ki wana apamo zo boya déjà. Non, yondo zo lingo créer mais j'ai là on a kota na piège na tena pona voilà. Voilà mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous. Donc nous sommes arrivés presque à la fin. Tout de suite ça na ma voyage où il a fallu pour pas azomema ba musicien na ye maintenant kuna mbutu koti na ngambo ya ba chroniqueur oyo ba surtout que la voyage oyo ba ko senga demande visa ya Canada bras de fer oh grâce témoin kende o ko to ba kende te manika ba kende te kena ba kende te so ba ke ba ofinga fali pupa manika lo biso ki ba ke ba ofinga fali pupa ko tala ba propos ya bongo salonde bon voyage au Canada ngai ti sikoyo en tout cas non zela kato mona na donc bandolo ba beto na mona pela batu msusu bake pour jusqu'à preuve contraire to yebi pete boko ko buna bokate ba mbebe boke mutu peta ke bo bebi si ba relation moko boye bolobi lobi makamika likola voyage na suka ngo mutu take voyage à Canada ezala été loko oyo eko panza bino amitié mo bozaki nango pour jusqu'à preuve contraire liste non peut bimiter to yebite na ko kenena ko bon siko so bata internet oni ko so bon bato bazaka na ba TV wana ba kolobani ba bazaka ne to bila ke journaliste bo apesa face za mutabo boy ba kenda même so amemeka na ka sauvage mo ka be maka ka Afrique d'ici da para na kenda sous place msute siko batana ba kolobani pour moi na un artiste ça la choix na bien popé azala toujours na crédibilité azala na ba ambassade ko ça te o même pe bato ba kimi so bato pe ba kimi crédibilité ko dimné ngana bi frère moko ayemela nzambe ça parmi bloc est très important donc a même n'importe qui te pour les leçons à même manique par exemple na ken ba kimi ozomo ate que crédibilité ne peut aussi okita ngana bi ka artiste faut ça choix na bien ya voix comme lo zo ba so ba kimi na lobi te ke bonde ba kimi pour na liste siko na bi liste ba okine te na bi ka artiste faut ça là choix ya bien ya bateau ya komema to retiens quelqu'un na genda ki Turquie azongi tu te ba te ba genda Turquie bazonga te na cheka exemple à Ken pour genda Turquie to bi ke ba to be ba foot ana kin visa yango za rapasi donc bana poto eza rapasi ba tu chibo mona mutake ndek ba tu ba genda kanzela poto wana ya Turquie ba te be ba nzela ndam a dépenser belé pour ça que mutake kana ndenga ambassade azune visa na a dépenser mon ani to beta mosante parce que ba réalité belé surtout zo ki ba foot ba lingaka katsa mai le ba memi ne bala moli mai eleki munene yango sala ka zonga somo atali bana atali fiston za na ndako ba sala ka zonga si ça na yo mon Dieu bon selon toi so de kala batu ngaite selon batu to bokisango selon batu so nga katsaka mère je peux comment yango za mère je so ya beza katsaka mère je wana en tout cas nga ka kende mais le quoi de amuta bongo sa kenda zonga ba ko pesa pe ken chance hein neti ponanga ba ko pesa ba chance à kende Canada ndongo pesa chance bo soka ki atika le mote ke ça ya otika la te moi sina bana baza otika la ta ozonga combien basundana na bakoko na batata ndo za fitoli kena ke tozo ke lezuwa nga ko tsuwe na ngeza ke so ne ba olele pa fali ba ela nga biso pa passeport na bango to singa na bango visa na ndenga normal to silisi na biso aona Nzambe non t'es terrible toi voilà ça nga bien partager un bon moment na yo au clôturer nini voilà grand merci à toi grand merci également à ba abonné nyonso ya Africa Elengi merci na bino bo botalinga awa bobaki pe disu na lisanga Force TV bo s'abonner pe kuna parce que nazawana c'est là où je travaille
Donc, merci na batulien so bolande monsieur William Chungu, merci na ba conseil et autoroute et même Bidosha. Gros bisous na. Voilà. Ngapela pesa gros bisous na Bidosha était on était. Gros bisous faut moi sinda pesa. Edo Bidosha, aussi d'abord gros bisous na et pas Lorette Aruna. Voilà, on a pesi Edo mais Bidosha pardon autoroute na kasi à Londres na pesi vraiment bon beauté, na pesi vraiment ba tout beauté. Équipe Nanga Mobimba, Shadraka Kangai, les millions de la presse, na Madame Nae, ou Azana Mboka, Dinatanga Mboka. Voilà, na Rotanga Mboka te, tu évites suba comme belé suba za 5, pour son atteint comme Mboka na France, l'aime ça zarane na Londres. Son atteint na Londres, l'aime ça zarane na Suisse. Donc voilà, on attend en te. Mais maman y ba place aux allées aux alara andi à Shadrak. Oui, il m'a noté, Shadrak Lingaka. Je dis encore merci, na Peggy Bokele. Caméraman, il y a Lox. Ma maman va divorcer. Azan a posé na bino. Donc, bobe tara pegi bokele bo lukae. Donc, on a tout divorcer. Voilà, big up à toi, mon boss, Papi Boza Monzali, PM Fondation. Donc, sur le lot, dans la zone de sous Dubek ou bien Fredicide en général. Et ça, grâce à Papi Boza Monzali, na moni bobo Tiboaboa. Il y a tout le temps toujours décapotable. Au moment. Merci encore une fois na Bostongia Mamoto Morobien, sans oublier na Moses Wasitu na moni ba Cédric Banza ba prêtre ba boss ya mboka wana ba Eric Mandala azana ma belé univers je crois univers TV je crois na pesi équipe Mambote et pourquoi pas de penser comme ça na Willy Mouchene le véritable code ya mboka. J'ai dit un clin d'œil spécial à l'ingénieur de banque, il s'appelle Gauthier Mascotte, à Londres. Malobi, tout ça toujours ensemble, on est toujours Gauthier Masolo. Bango ba ok non ndenga Canada, mais ce que biso to ok non ndenga systématique, ndenga voilà, to ko maranzela moko. Mais ndenga makolote, pour nga beta poto nzela makolote. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement. Bye bye. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.